Makambo sur Makambo, Makambo de Makambo concernant surtout et encore comédienne na combo ya Barcelone, mama formidable Android de la famille toye kolala kolamukana ba makambo ya somo, koya kolala kolamukana ba makambo ya kilikili, koya kolala kolamukana ya koinda se ya koinda, ya kobeba se ya kobeba concernant Barcelone. Barcelone bande konanga au cœur d'un grand scandale, kande tolobakango toujours et encore bande konanga makambo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, 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 cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis B, le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki penza ya kosolola ezali tokoya, ezalaka toujours musala na biso ya koyaka toujours et encore epai na bino pona koya kobeta sete, koya kosolola, koya kobimisa nyonso oyo eza na kati kotia yango polele na poasaka nde tolobaka. Bandeko nanga makambo ya somo, makambo ya kilikili, makambo ya kobangisa, ya kobebisa, makambo sur makambo, dossier sur dossier, qu'est-ce que se passe? Toye kolala kolamuka na affaire ya libala Naomi Barcelone, toye kolala kolamuka na ba dossier ya Naomi Barcelone, toye kolala kolamuka na ya somo concernant Naomi Barcelone. Bandeko nanga biso nyonso toyebi Naomi Barcelone yena mobali na ye eza relation moko ebanda kala. Relation moko penza ya kala eza relation moko ya mukete, mais relation moko ebanda kala balingana ki kala yena mobali na ye eyaki kosala ke Barcelone ayaki kozwa zemi na kozwa zemi wana bino moko boyebi na baluba soki mwasi aza na zemi ata soki mobala aza na ba moyen aya kodotele plutôt mwasi ezalaka te. Yango esalaki ke RK Muchanga atikala kokende kodotele Barcelone te. Barcelone akeyendaki ti abotaki. Après kobota, c'est ainsi que mobali na ye akendaki ko verser dot. Tango mobali aversaki dot, en tout cas mobali akendaki na ye France ya poto to bengaka poto Paris. Alors mobali ake kuna kobunda koluka pona mwasi. Tomonaki biso nyonso Barcelone premièrement asalaki visite akendaki ko visiter mobali kande boyebi mwasi nyonso surtout mwasi aza star ayebi deja koluka amonaki deja na Congo mwa mbongo ekotaka ba filme na ye soki akotisi mwa mbongo deja ekotaka. Alors avant akende ko s'installer na France yango bomonaki visite ya Barcelone. Barcelone akendaki na France ko visiter ameka pe kotalela mobali vie azo vivre eza ya ndenge nini, eske na kokoka koya kovanda awa, eske soki na ye ekosimba to ekosimba te. Avandaki presque pour 2 mois Barcelone ayaki kozonga na Congo. Tango Barcelone azongaki ba murmure déjà ezalaki ebele makambo azemi, et après moment donné Barcelone na mwana na ye bakendaki sikoyo ko s'installer na France. Ti lelo oyo Barcelone azalaka na France a s'installa kuna. Bien que azalaki na groupe na ye ba théâtre, akomaki na ye kokoma ba filme, groupe na ye wana eyaki kokufa na France kuna. Barcelone atournaka na ye ba filme te. Bien que na France kuna ba star mosusu bazali, toza na ba tonton Bobo Manoka, toza na bandeko mama Via, baza kuna bazotournaka ba filme. Mais batournaka na bango te toyebaka te pourquoi. Alors na kovanda na kolala kolamuka makambo ye kobima na libala ya Barcelone. Na ndenge tozoloba bongo, il y a de ces personnes déjà balobi Barcelone awa azozonga epai na bango. Barcelone azozonga na ekin bino moko boyebi balobaka na biso toujours que il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Donc soki bozomona déjà milinga ezoya kuna, cela veut dire que moto na se ezali.
na moment oyo pe na minute oyo toyebi te moto yango ezouta wapi, nani moto azopelisa moto oyo, la famille. Bato babanda bolingo na bango na kibo mwana muke, me koya kolala kolamuka lelo oyo ekomi ke o makambo yango wana. Naza na quelques audios la famille pe na réaction ya mobali ya Barcelone, lui pe de son côté aye ko répondre parce que de son côté amonaki que trop c'est trop, il en a de trop. Yango ye pe de son côté ayaki ko répondre audio na ye pe ezali. Problème eza nini la famille? Problème ya bandeko na biso ba congolais na ba kandenge ba makambo ezokendaka keno, il paraît que belle famille ya Naomi Barcelone bango pe baza à la base o selon ba kimere, selon ba makambo ba yeko betela biso lisolo la famille que belle famille na ye selon bango balobi Barcelone azomonela mobali na ye. Barcelone azodomine pas possible mobali na ye. Barcelone kotinda mobali se kotinda, kogangelaka mobali se kogangelaka, komonela pe mobali na ndenge moko ya kosakana te. Wana eza ba makambo oyo euti kobima la famille. Na kotiela bino ba audio bokolanda ba audio wana. Avant na tia nanu ba audio la famille eza na eloko moko ona olinga pe kobakisa ka nde boyebi nalingaka toujours kosala analyse, nalingaka pe kobakisa moi en plus sur ce que nga na yebi. Avant na tia la bino ba audio eloko nanu na kolinga koloba eza que biso ba congolais surtout biso ba bantu yango problème na biso. Toza na problème ya makasi. Nalobaka toujours boyebi na libala soki ozovanda na libala moko oza na mobali moko oyo afingaka mwasi, oza na mobali moko oyo asabolaka mwasi, mobali moko akonsideraka ba feelings ya mwasi na ye te, arespectaka pe mwasi na ye te, c'est tout à fait normal. Soki omoni na couple mosusu mobali arespectaka mwasi na ye, akoki kofinga mwasi na ye en plein air te, en public te, akoki kogangela mwasi na ye en public te, omoni ka na couple moko boye harmonie ya makasi. Mais yo ozoleka oza na couple moko oyo ozolekaka ba moment difficile, c'est tout à fait normal oya koloba te non, mutu kingandi adominaka mutu kingandi. Pourquoi? Parce que yo na couple na yo ovivraka calvaire. Eza bongo. Nga nalobaka toujours makambo oyo akokende kozwa kisi, mwasi azwela mobali kisi pour que abanda kodomine. En tout cas ba makambo wana ezalaka te. Eza kaka boyebi mwasi. Mwasi c'est la douceur. Mwasi saka soki ayebi ba faiblesse ya mobali na ye, mwasi ayebi ndenge nini ya kozwaka soin ya mobali, mwasi ayebi ndenge nini ya kose comportaka. Boko comprendre ke mobali na ya kolinga ye makasi. Mais soki ozaka mwasi moko oyo fingaka mobali na yo okipaka te bisika bozali, parce que moi je connais des femmes quand nde toza boye tosalaka bémission tomataka ba transport public la famille omati boye na train, omati boye na taxi, mwasi azofinga mobali na taxi, mwasi azofinga mobali na train, sans kotala ta moto aza pembeni aza nani. Eske bato na train ba congolais bazali to bazwa te, ata soki ayoki yo na telefone ozosolola lingala akokipe te, parce que azofinga mobali akontinue kofingaka mobali. Soki déjà mwasi akomaka na niveau kofinga mobali na ye publiquement, vous pensez que mobali abandolengela mwasi na ye, abandolengelaka mwasi na ye te. Soki pe mwasi asali mwa likambo, asaleli mobali mwa likambo moko boye ata eza na public, mobali pe si fois reprocher ye, si fois beta ye bambata akobeta ye na public. C'est comme ça. Mais mwasi oyo ayebi valeur ya mobali, mwasi oyo aza na sagesse, aza na douceur, aza mwasi oyo ata soki baswani na public akolinga ko reprocher mobali na ye te. Ata soki mobali na ye asali mwa likambo moko boye na public, akoyeba kaka bisika ni na kosola na mobali, bisika ni na kozwa mobali na ye, ayebi ke mobali na nga na kozwa ye na chambre na biso. Siko mwasi ya bongo o deja zo respecter mobali na ye en public, mobali nyonso akokota na vie ya mwasi ya bongo akolinga toujours kovaloriser mwasi wana. Yango bomonaka mobali ata soki na famille na ye aza na likambo, mwasi na mobali
mwasi na ye na famille ya mobali bazo sala ye mabe, mobali akotelema mpona koya kodefendre mwasi na ye. Pourquoi? Parce que asi a comprendre oyo eza na kati ya mwasi na ye. Bokoloba te ke non Barcelone a dominé mobali na ye. Si réellement, peut-être que si ils étaient au Congo, tolingaki toloba makambo mosusu ke non, oui, Barcelone peut-être a dominé mobali. Pourquoi? Parce que na Congo, Barcelone abando kotisa ebele. Azaki na ba théâtre na ye, azaki na ba connaissance na ye. Mais ndenge aza na France bongo, elle dépend totalement de son mari. Barcelone a travaillé à lisusu te. Na Congo kuna ba mekaki kosala film atiaki yango na chaîne na ye, bino moko bomonaki visibilité à Barcelone. Atikala kozala na visibilité te. Barcelone peut-être ba connaissance moko boye oye koti kotindela ye moi quelque chose, ba fan na ye moko boye koti kotindela ye quelque chose na oyo ezate ke batindela kaye chaque fin du mois, ba kotindela ye pe chaque fin du mois te. Batindela kaye kaka peut-être après 3 mois, moi $100, moi $200. Mais mutozo zwaka soin charge à makambo nyonso c'est son mari. Alors Barcelone a dominé na nini? Eza bolingo oyo ezoleka entre Barcelone na mobali na ye. Mobali alingi mwasi na ye pe azotosa kozala na ndako ya libala. Parce que eza na bato ebele o bayebaka koyeba kovanda na ndako ya libala te. Eza na basi ebele ye aomonaka na kota na nga na ndako ya libala c'est fini. Ayebaka te ndenge nini bavandaka na mobali, ndenge nini base comportaka na mobali. Ebele bato bayebaka bongo te. Eza babiloko oyo foto lobaka. Alors, sans plus tarder la famille, toyo kananu ba audio makambo awe eza ebele nga ya bino mama Ines, mama Etoiline Ines TV nazoya sima pona komeka kosala analyse kaka ndenge tozokende tolanda et on se retrouve juste après. Na meki c'est là. Na meki ko betelo vi na nga non mukie pour comprendre. Zosko mwana oyo. O asombi le pont na 96 96 o balobi 96 et belé pe ba hôtel biso ba do finga na ba botamité. Oui maîtrise on a ça na mamba vie. Oui expérience on a ça na mamba vie. On pensait que moi vie na nga na ko installer ngo na réseaux sociaux na standango. Je suis pas là moi. Ngai ata bo fini ngande moi etalaka ngate. Il s'agit que naza bien. Bana nanga baza bien, famille za bien. Kakita na yo, kakita. Bozala na respect ya batu. Eh madame, bozala na respect ya batu. Aucun jour au monde na matine a fini mutu na réseaux sociaux. Aucun jour au monde na mati na sali polémique na réseaux sociaux. Posez les deuxième question. Posez les na peseke parole à des questions. Deuxième question Souka. Pardon. Deuxième question. Barcelone eza na mutu eza parce que tant yo lobi yo za na mukanda. OK. Pourquoi Barcelone se retrouvé mwana moko abima ya mutu mususu? Madame, obi que nous avons siko ngasko na reporter siko plainte maman. Madame, n'abiso ce que l'homme moko ngai nazana 6 avocats. Pour entreprise nazana 5 avocats. Avocat personnel à famille à moko à sa famille. Entreprise nazana 5 avocats. Pour dernièrement pour kangango dernièrement pour ne erreur mo salamaki. Nana 5 avocats. N'abiso so na si bon so na 6 wana. Na ko landelo mabe. Attends. Pourquoi tu te... Pourquoi on a dit là, on a porté, on a une preuve dans le tribunal. On a dans le tribunal, on a une preuve. Yo, madame, on a une preuve dans le tribunal. Dans la vidéo, yo, faut démontrer. On a posé aux questions simples. Madame, Yoka, la ndenga respect. Pourquoi moi na mopa bima ya yote? Regarde, madame. Na répondre à la question, si c'est bon. Si vous continuez,
et vous allez on fait sa réponse, pourquoi tu es agité? Parce que on a bien, on a calme. Qui a agité? Qui a agité? Ekakita. Parce que nous avons une question. Madame, arrêtez. Attends, opposé m'a tiré à répondre. Opposé m'a tiré à répondre, yo. Calme. Calme, on a posé la question. Mais oui, tiré à répondre, madame. Donc, na âge na non série 7 so ozo mbenga mwana muke isi ozo benga mwana muke na ya na vie na ngai naza na mukanda naza na bandaku naza na ba voiture naza na ba bilamba na betela yo lisolo so oza pousse banga mukanda so banga mukanda les 15 donc de Portugal. Origo wi Portugais soko utangola Portugal bakenda ngona mukanda sa mukanda okende te. Non okende attends madame, attends. Nazo répondre non plus de la réponse. Les 15 dans un Portugal. Portugal les ali frontières muso li autre. Les aba Schengen o et à côté te. Les 15 dans un Portugal. Sur pour y sous bien ngana poto na sala ka kayute. Pourquoi la sala kayute na sala entreprise madame? Zela pour me sala entreprise nous arrête pour me sala entreprise ni a combo moi si ni na combo moto na sa société. Nazanga moko na kombo na ngai. Ozana ba document. Zela na silisa. Nazanga batu o ngai na pesi mukanda na entreprise na ngai. Zela ya zolo bati parce que na opposé de na. Batu ngai na opesa mukanda o na te ba embauche, ba promesse d'embauche na entreprise na ngai. O ezala kombo na ngai. O ezana kombo na oling o ezana kombo na ngai bato baza ba promesse embauche baza ta 7 o bato nazo zela nga moko naza na ba déclaration déclarer bango nga moko ba avocat on a pesi bango na ofutela mo ba mbo bazo selanga ndamdo ma partie ya salaire na bango po baza ba ndo na biso ba congolais ba ndo na biso ba angolais o nazo aider mais quand vous avez dit madame arrête. Siko bolingi siko nini soki na mati na la matalana na filmé ma attends arrête madame tikana oza na deux questions quelle question mo benga na obono na question mo na répondre non azo répondre non tikana répondre. Madame, na bisolo moko. Nga nazaboy. Hein? Nazaboy, na simi mbongo avant, na simi mbongo na âge de 17 ans. OK? Âge de 17 ans. Le pongo nanga liboso na somo misuni yozo na mwana muke sera Mobutu. Le pongo nanga liboso somo sera Mobutu. Na somo na 96. Le pont on a dit bosso. Na meki zela. Na meki comme te lo vi na ngana mukie pour comprendre. Zosko mwana oyo. O asombi le pont na 96 96 o balobi 96 et belé pe ba hôtel biso do finga na ba botamité. Oui maîtrise on a ça na mamba vie. Oui expérience on a ça na mamba vie. On pensait que moi, vie na ngana ko talango na réseaux sociaux, na standango. Je suis pas là moi. Ngai ata bo fini ngande moi etala ngate.
il s'agit que naza bien. Bana nanga baza bien, famille eza bien. Ekakita na yo, ekakita. Bozala na respect ya bato, s'il te plaît. amati Eh azosola madame, bozala na respect ya bato. Aucun jour omona nga na mati na fingi mutu na réseaux sociaux. Aucun jour omona ngai na mati nasali polémique na réseaux sociaux. Ekakita na yo, Posez-la deuxième question. Posez les deuxième question. Posez les na peseke parole à deux questions. Deuxième question Souka. Pardon. Deuxième question. Na le maire. Deuxième question là. Barcelone eza na mutu eza parce que tant yo lobi yo za na mukanda. OK. Sikoyo, pourquoi Barcelone a se retrouvé mwana moko abima ya mutu mususu? Madame, obi que nous avons na siko nga siko na reporter siko plainte maman. Madame, n'abi so ce que l'eau moko ngai naza na 6 avocats. Pour entreprise naza na 5 avocats. Avocat personnel à famille aza moko aza famille. Entreprise naza na 5 avocats. Pour dernièrement botu ko kangango dernièrement pour na erreur mo salamaki. Nana 5 avocats. N'abi so na si bon so na 6 wana. Na ko landelo mabe. Attends. Pourquoi tu te... Pourquoi on a dit na porte on a na preuve na tribunal. Na tribunal, na preuve yo ka madame. Na preuve na tribunal. Na na yo so démontrer. Ngana poser aux questions simples. Madame. Yo ka la ndenga respect. La baronne. napesaka yo mana ornela soki boyebi likambo bato te bokotaka te La baronne. ondefendre na nini na live biso mama alimaka Barcelone te Mama ozama yele te déjà soki likambo bato soki oyoki likambo bato eloko osala liboso oluka koyeba bokotaka te etali bino te Na posé yaya na yo question devant yo. Nate a répondre te. Akomaki agite mbala moko odi. agite na nini Na lobi boye na posé question. Soki aza réellement na mukanda. Oui. Pourquoi mwana moko se retrouver ya papa mususu? Pendant que biso mana onela olingi tokotana na prison mala tindelo ba preuve olingi tozala na tobengana na prison ya tindelo ba preuve ma chérie déjà yaya na yo moko nayebise soki aza na baentreprise etu atindela nga baepreuve voilà tenke menviage prova parce que makambo alors biso toana tante ya okosala libota ya kikonki makambo ok ici il s'agit de la réalité parce que soki ndeko no ayebi ke Barcelone asala lisolo te na mutu mongo boye efaka aza calme pourquoi mbamo akomaki agité couvrir famille c'est normal couvrir quand tu n'as posé question olinga nana ba question na couvrir te mutu ayebi sio makambo akosi na
kufi na eloko te mana. Nga na kufi na eloko te. Nalobi boy. Ngai naza na problème te, ngai mana Ornella não tem problema, mas as coisas saíram na vossa própria família. Euti na família bino moko. Subiyo bino bozo comprendre ngo te que yoka atake ko na bango. Ngaku na bino nde. Yoka te Bozo comprendre. Oui, na u comprendre ozoba. C'est une question moko clé à proposer ndeko na yo eza très capital. Na katika entreprise ya Zoloba, ya na question mo na ngana poser yenge kanga eka wana ya kati. To se skondeni. Parce que ngana za na ba question clé. Na ocho poser ka deuxième question. Ya moko abundani. Deuxième. Abundani te répondre mana. Akatani. Mana. Mana omoni mutu ayebisi yo mana yoka te mana nanga. Omoni mutu ayebisi po bakambo nyonso. Akosi. Oh, nalobi boy. Koko c'est un problème te. Mais problème ezali awa nde faut poser ba question clé mpona koyeba réellement so bato bakosi to te. Bino bokanisi so boye oyebisa bato kaka bato bakosi tondimi ka bato bakosi te. Faut tokota siko na kama mene le même likambo tokota na kati faut tofouye nga na lokola me alokola nini astiko kusu poto yeba réellement ce bato na bakosi to te. Bino boyebi te ke biso bapersonnage public to abasi mana yo olingi baepreuve ne tolongola mpona baentreprise erkandisko yo olingi siko na famille ya biso c'était lui-même ici azalaki ye moko ayebi nde biso totravaillaka yango alobi depose ngaka ate parce que ayebi biso toa bastiko tokotaka nazokota ye siko nga na bandi kokoteka nebandeli nakoti ye na première na comprendre ka bundani tanke mobali siko deuxième parce que première nayesaki tindelanga badocument nyonso tu naa na besoin olakisa ngo bakite me atindelanga nga mona tanga yango apres na efase na ngai parce que au moins naza na nini nyonso tu ke isagit ke aza vraiment nini bongo deuxième voilà bomoni sikoyo deuxième na bina nkusu na okote malembe deuxième bamoko na okote oplainte mais attends va poser aux questions zala apese ye mo alobi na ngai nazala calme mais nga siko naza calme nga posa ba question clé ye nde ayeba ete ke nga na na sagesse naza na maturité c'est ça le problème nga naza kaka te béni oui parce que membre ya famille parce que c'est lui même ata soki ezalaki Barcelone nakokota Barcelone lokola nkusu mpona to surtirer réellement les résultats faut kozala na résultat moko assez concret oyo ezoprouve ke non baélément assez concret ezoprouve ke c'est comme ça voilà c'est ça soni ya nini bino misusu bozoya kokomaso soni ya nini soni nde soni eza nde pa Barcelone ngai te parce que bino bozobosana ndeko ya mati na Voilà, de retour la famille na bandi ebele ya bato biso nyonso touti kolanda biso nyonso touti koyoka kande na yebisaka bino eza na ba dossier mosusu oyo biso tokovanda de notre côté eza pe na ba dossier mosusu oyo toko préféré to ya kovanda te kandenge ezalaka pe kandenge ekendaka lelo toye awa bandeko na nga kande biso nyonso touti kolanda awa eza dossier ya Barcelone mama formidable Naomi Barcelone bandeko na nga makambo kande na bando loba eloko ezobomaka biso ba congolais
ezake tolingaka kokota na makambo oyo ere mosusu etalaka biso te. Biso ba congolais toza na sens wana que ata soki makambo etalinga te malamu na kota. Malamu na mikotisa mata ekita na kota. Mais ere mosusu pe tobosanaka ke totikelaka pe bato mosusu espace. Makambo kutu etali makambo ya libala ya biso ni na kati. Tango bato bakutanaka bango mibale babalanaka biso tozalaka biso tozwaka ba invitation et puis na ye kosenga pe na ba famille mosusu. Ba famille o bozalaka soki ya bino ndeko abali ezala ndeko na bino ya mobali ezala ndeko na bino ya mwasi makanisi na bino ekomika na libala wana en tout cas eza bien te. Surtout o ezalaka mingi ba belle famille. Ba belle famille bisika quand ezalaka ba eko bala yo. Donc mwasi na belle famille na ye ezalaka toujours Irak. Belle famille ya mwasi ezalaka toujours ba problème na ba problème. Na ye bakate bolingaka bandeko na bino ya mibali bino babalaka bino baleki to bana na bino ya mibali babalaka bino ba mama. Ezalaka vraiment nini na communauté na biso. Ata epa ya mindele biso to sala na mindele. En tout cas mindele bavandisaka ba belle fille na bango bien penza makasi eza ba kara omona penza mundele ye wana na belle fille na yeke yango wana emataki ekitaki. Bokotikala jamais kotika penza basi ya bandeko na bino to basi ya bana na bino bavanda na mabala na bango kimia. Bokomi kaka vi moko ya kolandela. Bokomi kaka vi moko na oyebaka te soki ezalaka nini. Soki bozalaka na posa bandeko na bino ya mibali babalaka te malamu kasi boyebisaka bandeko na bino ke bobala te bobalaka biso moko. Comme ça ba richesse o bolukaka ekota na famille na bino. Ezaka pasi na ba couple kutu mosusu omona mosusu mwasi nde akotisaka kutu mbongo malonga. Mosusu ndeko na bino ya mobali ata musala malonga azana ngote. Mwasi na yende afutaka ndako, mwasi na yende aliesaka ye kutu na bilamba, me bokotia mwana batu wana mal à l'aise moko na ndenge moko ya kosakana te. Ça n'a pas vraiment de sens. Nazui penza ba complainte ebele. Mwana pe azo déranger bandeko nanga bolimbi si bozo yo kaka makelele. Boyebi mama Etoiline aza na mwana ya muke. Nzambe. Nazo so aka ba complainte ebele. Na ba famille ebele concernant ka makambo ke non mama Etoiline nga ba semeki na nga basali nga boye nga kutu mama Bokilo na nga solisaka nga te botika kindoki bino ba mama Bokilo yo osavura na libala na yo ekomi sikoyo tango mwana na yo ya mobali abali tika pe mwana na yo ya mobali asavure tika pe mwana na yo ya mobali asepela na bolingo na ye tika pe mwana na yo ya mobali a vivre et puis eloko boyebaka te omoni lelo na opesa bino ka ba mama Bokilo ba conseil ba olandanga ba mama mikolo na pesi bino conseil omoni soki olingi ke oliaka mbongo ya mwana na yo ezala ke no mwana na yo asalaka ezala ke no na ndako ya libala na ye mwana na yo nde akotisaka mbongo ebele to muke pour que ozala à l'aise ya kolia mbongo ya mwana na yo ata soki akotindela yo chaque fin du mois te mais akobanda okanisilaka yo zala bien na mwasi na ye zalaka bien penza na mwasi na ye pesaka mwasi na ye na ba conseil eza te à l'occasion de rien parce que tout le monde a bato mosusu nalingi na pesa yo ka conseil ndenge nini na ovanda na libala no ba conseil ka na genre ezalaka mama omoni ndenge oza motema malamu bana pe ozobokola lakisa bango ka nzela wana ba genre ba conseil ya bongo omoni muto akomi ko se sentir à l'aise muto akomi je m'excuse ko se sentir aimé. Mais soki okozalaka mama Bokilo moko olobelaka ka ba fille na yo ba belle fille na yo plutôt mabe yo ba belle fille na yo nyonso bazalaka mabe yebaki kozalela yo pasi yango bomona ba mama mosusu ba mama Bokilo mosusu ba bengana bango libanda. Moi je connais une femme avant de la mama Bokilo na ye sikoyo mama Bokilo mwana wana ya mwasi azalaki na poto mama Bokilo pe bana mosusu ba tangisi mbongo batindi mama keno kende pe na poto kombo na no ya mobala azalaka kuna okende pe komona poto ndenge ezalaka ovanda kuna ta 1 mois ya pamba bandeko mama wana akomi poto kokoma na ndako ya mwana na ye alingi abanda kosempozaka ye alambelaka mwana na ye nde mwana na ye apesa ye mbongo asalaka ba provision ya ndako eske salemaka alingi amisalela kibombanda na mwana
na mwasi ya mwana na ye ezalaki bitumba moko oyo esilaka te ti belle fille na ye ayeki kobengana ye libanda abengani mpenza mama Bokilo libanda bato mosusu nde bake kolokota mama wana ti baye kobenga famille etinda mbongo bafutela ye tike azonga mama wana azonga wana nyonso mpona nini ozoya na cadre nao paske eza ndako ya mwana na nga barealité eza ebele barealité mpenza ifo tolobaka